Investir pour le développement, c'est notre aspiration la plus noble. Puisque l'imprévu fera toujours partie de notre quotidien, comment se développer en préservant ce que nous avons déjà? Depuis plus de 50 ans, en République démocratique du Congo, la sécurisation de nos biens a toujours été garantie par la Société nationale d'assurance. La SONAS nous tient la main, nous soutient, nous protège, nous sécurise, nous conseille et nous rassure. Avec un réseau de plus de 80 agences couvrant l'ensemble du territoire national, et grâce à l'expertise avérée de ses équipes, la SONAS sera toujours notre partenaire local le plus fiable pour la couverture de nos véhicules, le voyage, les cas d'incendie, les risques sur les chantiers de construction et bien plus. SONAS, leader des assurances en République démocratique du Congo. Le ciel quinois a revêtu de sa belle robe ce samedi 23 novembre 2019 car c'était l'inauguration de la boutique d'habillement Filsino Graffiti à Kinshasa en plein Gombe sur l'immeuble Waikiki. Après l'entrée du désormais mentor de l'Empire Filsino Graffiti, lui c'est Josué Mukangu, la cérémonie d'ouverture a débuté par les témoignages des grosses peintures de l'habillement en République démocratique du Congo. Sans plus tarder, je vous dirai tout simplement que ce petit gars ici, qui est devenu aujourd'hui grand messier, je l'ai connu depuis un temps. Il m'a toujours parlé, il me parlait en me disant, Papa José, je finirai un jour pour réaliser ce que votre génération n'a jamais fait. Je connais Fils depuis un moment. Moi, je suis ébloui par ce qu'il fait à ces jours. J'ai visité ce magasin à Lubumbashi, ainsi qu'il m'a parlé de chemin un peu partout. J'aime la mode. Je consacre tout mon temps pour la mode. Mais ce que je vais faire ici, vraiment, il mérite des applaudissements. Mbote nabino nyonso balandi boso na politique officielle esika bozwami semaine malamu nabino lundi c'est vrai batobele balamuka na moi fatigue pour week-end pour certains ça la chargé pour na bamsusu za temps repos mais to banzi ete biso to kabona ki mokolo ya vendredi to kutani lundi na 5 merci nabino pour na ngamba technique bandeko to kabona na bango vendredi to kutani na bango DG paza na kati mbombo paza na kati Deborah. Merci. Nabino nyonso bozako la biso bozako la biso na Delvaux bozako la biso na Beni. Bozako la biso na bandeko ya Radio Montblé esiko wapi. Ba memela bino boso na politique na ndenge singeli semaine ngo to banzi ete pe to like ete kozala malamu mingi penza mais tango bato musu na weekend bazako sambela bazako kanisa bamusu bazako bwaka mbongo na makambo atina te bamusu bazako bwaka mbongo le kamoka malamu te c'est vrai mutu na mutu ayiko sala na ndenge na mais soki moto yango azakata na nyongo ya mboka soka bwaki mbongo faut kolandela ye muto aka nyongo ya mboka ozaka nyongo ya ville ozaka nyongo ya république ozaka mbongo ya FPI ozwaki 15 millions soko bwaki mbongo faut kolandela bango bata bongo to yeko tika bango kimia moko te po mbongo ya mboka ezaka ya mutu te
et c'est la République démocratique du Congo, héritage ya famille Kabila té, ya famille Tshisekedi té, ya famille Bemba té, ya famille Mobutu té, République démocratique du Congo, héritage ya Yonanga, ya famille pe Lumumba té. Pendant muso ba koloba lo biso ta ba Lumumbi, c'est République démocratique du Congo, héritage na biso té, et c'est ya mutu moko té, c'est ya biso nyoso. Merci Nabino. Boso na politique c'est parti. Makamba koloba lelo ezali ebele. Nani aza okosa nani? Budget à ville province à Kinshasa. Na aza okosa nani? 920 milliards. Batumso ba lobio ezali en franc congolais c'est 100 millions. Mais c'est aucun ensemble national budget to a conversion dans 16 points quelque chose. Yango c'est là qui 10 milliards. Est-ce que projet de budget Jantini Ngoblaza au déposé dans l'Assemblée provinciale ezali na toni likambo ya tonanu yango na problème à liboso mais to banzi ete to ko zaba éclaircissement au cours émission to tout ne peut pas député ba lobi mingi ba futa bango na to ya kala ba député provincial to oyo kimbuta tikaki. Est-ce que ça m'a cambré au Seigneur de ça mal tout en gagnant nos journaux tous au forum des arts ça comme la presse en deuil le beau ya vidéo n'est plus le beau ya vidéo notre journaliste qui est mort boya information dans l'angle on va prendre la aussi OK qui veut faire de la RDC une république bananière sanctions ciblées gouverneur sans dossier sans cours. Les 6 jours de la clôture de la session budgétaire, l'FMI juge 10 milliards de dollars irréalistes. Et par ailleurs, outre les votes du budget 2019, le discours annuel du chef de l'État devant les congrès sera l'autre grand moment de cette semaine qui commence. Le chef de l'État au le 14, je crois qu'il faut arriver bien samedi. Mais dossier OUP, l'FMI juge 10 milliards de dollars irréalistes. C'est comme moi, je suis dans la manchette a commis tel père, tel fils. Ou simplement coïncidence. Etienne Tshisekedi et Joseph Diangenda, Félix Tshisekedi et Simon Kimbangu Kiangani. Dossier Ntambo Mwamba, des retours devant la justice belge. Les Gambouya avion et quoi qui n'attend la rébellion. Week-end de l'équipe et moi le solo. Est-ce que les gens qui sont dans ça, c'est encore le moment. Premièrement, frôler encore les regards et communes. Félix Tshisekedi dédouble la NAPI. Le président ne désarme pas dans sa volonté de créer une autre structure de promotion des investissements. Le FCC derrière les chaos des institutions provinciales. Les vrais modérateurs à commune ni le MLC exclut toute tentative de rapprochement avec le FCC. Tout ce qui s'en a Luisa News, scandale au Sénat. Vous comprenez que ça lundi, la journée belé, la publication dans moi passe, ma caméra belé à raté, mais je préfère garder forum des as dans le FMI juge 10 milliards irrécevables par le projet de budget 2020, exercice 2020. Pour ce faire, lundi à l'élo, tous abongo na ndeko Aristote Ngarimi wazali ngani ngite ba kolaka étiquette politique mais c'est un penseur libre. Ermoko akendaka contre vent ya parti politique na eto per regroupement politique na essaie de réfléchir comme tout bon Congolais ndeko Aristote Bonio. Mala mundeko na sepene bobenga lisusu na invitation na yo ezali sengwebi tangu na yambara invitation pona ya awa na kanisaka ke ba émission to salaka oyo ya lingala boye tout ça to bandi ko na Congo yo et contribuer mingi na ko kolisa démocratie ya mboka na biso bato belé bana ko ba tendenge ni makambo fonctionnera na mboka na ba grâce à ba émission na bino yo yango sala ke bato belé lelo yo ba eba ndenge ni mboka zo ke ngala kanisi kutu faut kutu ba travail à fin de cycle salema ba TFC sur apport ya ba émission politique ya lingala na éveil à conscience ya peuple pe à démocratie donc ez rapport nga une grande responsabilité ndeko sango pona ya ko na émission na sango Israël ikumu voilà nkumu voilà na pesi mbote bandeko so balandingai oyo baza na ndeko azali boso na ngai na bandeko so tout tikala na yo le FMI juge 10 milliards de dollars irréalistes pour l'exercice à budget 2020 ningo irréaliste bazo koloba eza na volé oyo état congolais a ko réunir mbongo wana te pour présenter biso 10 milliards ou baza na contexte mususu ya lecture na bango sikoyo je crois qu'il na comprendre synthèse yelo ko ba irréaliste ça veut dire que
État congolais a rejoint ma coquité. Il y a mobiliser suffisamment bambongo pour 10 milliards pour servir Mboka. On a dit lecture, il y a des techniciens. Il faut rappeler que FMI a beaucoup plus outillé dans le domaine. Ce sont vraiment des techniciens à la matière. Ils ont un regard beaucoup plus avancé que Nabiso. Maintenant, le problème n'est pas là-bas. Le problème est ailleurs, très cher journaliste. Le problème est au niveau de la capacité ni au État congolais a tiré en place pour mobiliser la recette, pour même maximiser. Le problème n'est pas seulement au niveau de l'irréalisme, mais la capacité à mobiliser, c'est là où il y a le problème. On a toujours dit, même sous Joseph Kabila, on l'avait dit, on avait même tout ça là pour un forum dans le mois de mai, en 2013, pour qu'on accès à coulage à la recette, ce qui est vrai. Dans Mboka, il y a des individus comme plus riches que les États. Dans Mboka, il y en a. Namboka, il y a des gens, ils doivent beaucoup à l'État congolais. Ça, c'est vrai, il y en a. Mais le plus grand problème, moi, étant que penseur, je crois, je suis convaincu que le mécanisme n'est pas en place pour réunir le fonds, le montant. Ce que ça dit par complaisance, ce que ça dit par népotisme, clientélisme, cher ami, je donnerai raison à FMI pour dire que c'est irréalisme, on n'atteindra pas ça. Encore une fois, tout y a exécution, quand vous dites que budget de 10 milliards, mais tout y a exécution, ça pose aussi un problème. Vous voyez? Il est rare qu'un pays puisse augmenter ses revenus de 50 et 60% d'une année à l'autre, a déclaré le vendredi à la presse à Kinshasa Philippe Egoum, le représentant du FMI en République démocratique du Congo. C'est exactement ce que je suis en train de dire. Ça dit que la capacité à mobilisation, c'est ça. Il faut rappeler ici, FMI, il technicien en fait, c'est le domaine où on a. Ils ont lecture et technicien, donc tirer attention pour la bisabiso. Et normalement, ce qui capacité à mobilisation, il y a la recette des alités, et ça y est, rigueur des alités, cher ami, on n'atteindra pas ces montants. Et ensuite, tout est exécution sur le terrain. Ça dit que voter budget, c'est une chose. Exécution en est une autre chose. Donc, il faut faire tout ça l'effort, rigueur, et à la côté, à réunir tout ce qui est comme moyen, qu'on utilise, le canal et tout, aux alliés susceptibles à moyen à l'État. Il y a pas connu ce point pour atteindre le qu'on a. Si c'est pas ça, et vous avez la folklore, et vous avez la nzembo, on va rien gagner et on va pas faire bénéficier à l'État congolais. Yves Bouya, bonne bien déco. FMI, à ce qu'on va mettre doute sur la réalisation. Il y a budget en Bokanabiso. Sortie médiatique, on a patron ya FMI na Congo au monde mondial. Il y a le extrême. Les fonds monétaires internationaux juste et réalisent les projets de 10,2 milliards de dollars proposés par le gouvernement congolais pour l'exercice 2020. Ces budgets risquent de connaître un gap de 4 à 5 milliards de dollars dans l'exécution compte tenu du contexte actuel caractérisé par le ralentissement de la production des mines de cuivre et de cobalt en République démocratique du Congo. Il est rare qu'un pays puisse augmenter ses revenus de 50 et 60% d'une année à l'autre, a déclaré le vendredi à la presse à Kinshasa Philippe Egoum, le représentant du FMI en République démocratique du Congo. Et Tional. Tendeko, au moins était que budget à 10 milliards au gouvernement pour Zagibiso, ngai na zamu to liboso ko lobake. Bato oyo ya FCC na cash bako ko FCC OK bako ko atteindre ba assignation budgétaire wana te. Ils ne sauront pas atteindre ça. FMI azo komi loba. Comment est-ce que bozalaki na 4 milliards, je crois na koloba 4 milliards, il faut 3 milliards 500 millions, 3 millions 500 je crois que tout ça na notre budget c'est ni bongo. Donc toi qui na C à 5 milliards, vous avez déjà na C à 5 milliards selon ba assignation budgétaire. Directement na gouvernement Félix to longwe na prix wana na montant aussi, il faut le dire, na assignation il y a 3 milliards, to gouvernement na 10 milliards. FMI azo komi loba. Bo lobela biso. Comment est-ce que beaucoup les cas de 3 milliards à 10 milliards? Vous allez passer comment? C'est là dans d'accord avec Nangai Aristote ou bazoloba capacité à mobilisation à recette. Tozana capacité à mobilisation à recette. Nous en avons. Tout comme tu as la capacité de nous endetter.
et rembourser. Et rembourser dette. Et puis peut rembourser dette. Mais FMI, s'il faut que vous en pas il faut transparence dans la gestion. Bah, de ce là 15 millions d'euros suivi image de la République. FMI a lobby été beaucoup mobilisé par recette dans l'Andérénine. Aujourd'hui, tous une économie non diversifiée qui repose sur les minéraux. La production en gécamine est à autre. La gécamine ne produit pas comme elle produisait avant. Économie non diversifiée. Il faut que tu aies là secteur où il y a mobilisation en recette. Mais ce secteur-là, comme disent les Anglais, ils sont down, ils sont par terre. Ils sont complètement down dans le secteur. Voilà. Tout ça que sur les minéraux. Il y a un FMI. Comment est-ce que beaucoup les cas de 3 milliards à 10 milliards? De deux, il y a un problème, au-delà de la capacité au mesure des recettes, il y a un problème, il y a transparence dans la gestion des fonds publics. Il y a un problème très sur la transparence. Quand on voit les régies financières mobilisées, mais souka la mobilisation et souka la poche à individu. Le Zolobambi, plus de 15 milliards. Il n'y a aucune transparence. Il y a un autre l'élo. Tant la délégation FMI il y a que je crois qu'il y a 2-3 mois, bah rencontrant qui est le président Tshisekedi Nansele, bah posa qui est le Komoko. Pour nous renouer un programme formel avec nous, parce que nous ne sommes pas un programme formel avec la FMI. Quand les FMI bazolo ba que non lelo, bon réaliser ba recette en comment, on n'est pas un programme formel avec les FMI. Il faut programme formel, bah ils ont prêté nous douana, il faut tous zongela yango. Bah toi FMI le black président de la République le Komoko. Vous devez auditer la gécamine. Pour nous espérer tout faire un prêté nos mongo et puis pour nous espérer de renouer un partenariat formel avec les FMI. Et qu'on devait savoir nous mongo, dites-nous comment est-ce que vous gérez yango. Jusqu'à présent, bah expert à FMI baya. Au bas salobla président de la République, bon éditer gécamine, tilelo aucun acte à ce sens et Salema. Et le gouvernement congolais va augmenter la pression fiscale. Ils vont augmenter la pression fiscale. Par exemple, on va augmenter conséquence, la vie chère. La vie vous a la chère. D'où c'est pour dire quoi? Il ne faudrait pas espérer na budget 10 milliards au yo-yo. Ma benga rango, ba mécanisme mo tape œil. Merci. Yves Bouya. Ndeko Serge Kindomba, c'est vrai, aux mois de temps, on a été dans la politique. Bonne nuit. Mamala Mkumo, soko pesinga lokasa na koya pona koya nola. Tango pesinga lokasa ngayo na ye na lombango pona koya nola na bakongomani nyonso. Mbote na biso salo la dessus ya FMI ça aura mbote na biso FMI ça jugé irréaliste le projet ya budget exercice 2020 il y a 10 milliards au moins c'est là to tika dans sur makanisi ya inunga kama ba to kenana na ba comme 8 7 milliards le bongo toko mata 10 milliards atambu les oya ko uta ndenge le bibu ya na 4 mbala moko donc ça dit donc 120% pratiquement 125% pour comme on a 10 milliards. Le konkumu nde koko soto ali nango na Congo yango wana. Yakoba makambo toyebi ke tokozala incapable ke ba kongomani ba bénéficier na eloko ba bengi budget ya 10 milliards. Na okakende ko Aristote tango na continent de Kobuya tango balobi lelo to ali même na ba conflit ya ba intérêt ya makambo tali ba taxe ye bango to ali déjà na problème sérieux dollar lelo est commis na 171 place mususu 172 place mususu 173 to yebite nani ali ko sala soke za ta mususu fin de l'année to ko comprendre ko to ali na conflit entre vice-ministre ya finance na titulaire o auti na école ya matata ya lingi ko ka motote modali na signature pekisi même mokitani na ye ali na droite ya signature po na makambo etali budget de konanga soki dobi lelo to mobiliser ba recette c'est fort possible ba congolais to ko kozwa budget ya malamu mais difficulté ali ne loko to bengi faiblesse ya l'état tango l'état congolais moko ali ko travailler contre les peuples ba kongomani ba ko bénéficier te ne loko ba bengi mobilisation ya recette ndenge ndeko iva uti koloba wa lobelo komoko ali très capital misolo wana ba ko zwa yango menzele ekokende ekokoto be na mabenga ya batu ekokoto be na maboko ya ba individu o ba ko bénéficier na yango
lokwa tomesana na politique oyo autorité morale FCC abebisa ba Kongomani classe politique mingi bakoma kolande okoma moto aki ministre soka tongi bâtiment ya sika na ministère oyo azali obligé il faut abenga bapandi sango bino nyonso bwa bosani bota mosalana entre to fandi wana nde posa nini osa mosala modèle wana osala na secteur oyo yo bakongomani basa nini ba se retrouver ba bénéficier mais ya kotonga bongo moko pona ministère entre ta ya zane lokwa modèle wana 50 na Congo mobimba ali na yango. Donc lelo yo tokwe koloba ke makaniso bato FMI bazwinga na ali tout à fait d'accord na bango komona ete de 3 milliards à 4 milliards mbala moko kokoma na 10 milliards nazomona yango mwa kokoso na ebite soki lolenge nini o tokwe kozwela yango na espace ya 5 ans même soki tobike photo mobiliser recette non na inane wana ndenge tolobi ndeko na ngai nkumu soko tali nano affectation ya bijango lolongo bakabola kango ekendaka na présidence o ekotaka na assemblée ekotaka partout donc komona yo moko ete kokoso eyali wana mais tokwe ko perdre d'espoir te na mokonzo ya sikaye Félix Tshisekedi loka zolakisa ba ezali ba bonnes intentions na ye par rapport ya lolenge ya lingi makambo bendenge ya zomonela mboka en étant visionnaire. Mais biso to biseke mboko suka ka na vision te lolenge ozomonela makambo il faut application ya makambo ya likomona ba kongomani pe basa nini ba bénéficier na makambo oyo bino bozolukela biso budget wana ya 10 milliards et puis na capacité ya ko mobiliser yango poto mon impact ya budget wana na via ba kongomani nyonso. Merci ndeko Serge Kindumba tozo oui nazo pesa ma tozo kota peka ka mbala moko na ba thème na biso lelo toza na dossier ya budget ya Kinshasa où j'entends qu'on peut déposer na week-end 920 milliards. Batumso balobeza na to ya nonande yango za ko 100 millions de dollars. So za to ya nonande teza to ya oya mikolo tazui to ya balabala changer à quoi ya 17 eza ko sala 54 millions 117 647. Ce qu'on a na to ya changer à quoi. So na na to na bango na ebité na bengi ba député muso ba singa ba province muso ba singa ba futa marano na to ya kalo kimbuta tika bango na vérifier à niveau assemblée nationale ba singa bango ba koma ndé na 16 points quelque chose. Donc balance wana likolo nanya yebi yango pourquoi balance wana pourquoi différence soit tobeta le solo ya Congo central à tout aza continuer ko diriger mais koto yo assemblée avandisi saki pourquoi kakofona à niveau province na naza na sima ya tuna matusila to bango to le appel likambo ya proposition ya UNC kokomisa cash plateforme politique et comme okama ndenge moko za te bamoni côté moko Jean-Marc Kabunda signé coordonnateur côté muso a signé président ka la même personne tamsusu planir ba zone d'homme na kata ya coalition ana et osala mo eloko malamu peut to sukisa mo muke seconde muke na likambo ya Beni ndenge nini comme makimia c'est vrai to kokina biso nyonso koloba awa na Kinshasa na monde déjà ba place musu ba tie ba sapin po bato ba fêter mais à Beni ba congolais ba ko fêter te na Beni masasi za ko beta chaque jour au moins to kontaka ba mort na Beni le loko sa kabiso pasi yango ano ko mo à Kinshasa kuna ba congolais bazokufa ma bato bali ne kala bato bali koluka ko fêter Noël bonne année donc pas surtout akanango na motema yango wana. Merci ce que ça dépend de kana ngai na kosenga to méditation to sangisa ba mbongo na biso ba fête to tinda na Beni to sangisa ça ne sert à rien ko soigner sa Monisco to sangisa mbongo na biso ba Beni ya fête to tinda na Beni parce que rien ne va na côté on a chef de l'état so concrétiser promesse ya campagne vous allez remoro malamu mais en passant, nous avons une minute. Je ne suis pas vérifié encore l'information qui va lever la sanction à certains cas qui y a FCC, notamment Lambert Mende, na actuel patron, il y a Aner Izum. Est-ce que vous avez l'information? Bon, ndeko na yo ki information na pe menenga na bakisakelo ko mukie na makambo etali économie na biso ndeko. Congo zali sel mboko ezalaka na guerre te. Angola pesa na guerre. Guerre kutu pe makasi Angola. Mais le totali budget ya Angola, capacité à mobilisation Angola, au côté na RDC comme c'est le jour et la nuit. Donc makambo to le Congo makamba budget, ce n'est pas une fatalité. Et bah comme si tu as déjà programmé pour ton sou kaka bongo to kufaka bongo comme une fatalité, il y a pas une solution. Non, Angola ba uta dans contexte plus dire que les kabiso mais là tombola budget comme pas possible, ce qui revient à dire que nous devons travailler pour na tombola budget que là il faut ça landego so comme une mboka un individu a commis plus fort que l'état, c'est un signe que c'est la faiblesse de l'état pour espérer na budget moko malamu te. Un individu ne peut pas devenir plus fort qu'un état.
C'est l'État qui doit être plus fort que tout le monde. Et avec au service, on est quand même ma propre famille na biso. Donc c'est justement la complaisance, la corruption, clientélisme, réduire le temps de vie à l'institution pour tout maximiser na budget. Makambu ya mon amboka Est-ce que c'est vrai? Parce qu'il devait siéger, l'Union européenne devait siéger sur ça. D'ailleurs, mon cher ami, dans le cas où on a un fondement légal, fondement juridique, il y a des sanctions. Ça dit que c'est fondé sur quelle théorie, sur quelle méthode, sur quel principe, d'un continent à un autre pour sanctionner. C'est quelle théorie qu'on a inventée récemment, qu'on a pas lu les livres. Non. Ça dit que le monde est régi par les textes. Ça dit qu'il y a des textes. Ça dit que c'est une anarchie. Il n'y a pas convaincre. Sur base de quelle théorie un continent peut traverser ma mer, ma fleuve, tout ça, à être dans un autre continent, sanctionner quelqu'un, sur fond, il y a dérapage, quoi, quelqu'un. Tout le Mbappé, Makambo, ça est en Libye. C'est là. Makambo, ça est en Libye. Sanction. Est-ce la faiblesse, c'est un niveau de dirigeant africain? La personne d'examen. Comment comprendre que tout un continent, et ça c'est la sommet France Afrique, c'est un président Van et votre homologue, bino ba président africain bo sangani bo yango de siko nga na télé la bande ko nga yo alobaka nationalisme ça dit que c'est du folklore. Au lieu que ça un vrai nationaliste était sans argument local économique. Argument économique, il y a un appuyer nationalisme. Argument, il y a armée, il y a puissance militaire, il y a un appuyer. Argument, il y a prestige, il y a honneur, fierté. Ça dit qu'on n'est pas encore suffisamment fort. Mais que faut-il faire, mon cher? Si à ce mon côté permettre Batouana, sanctionner, continuer à moussous. On va prouver le contraire. Il n'y en a pas. Ndekobouya, c'est là Aristote Ngari, mais science mon côté permettre na continent wana à sanctionner. Mais le rôle là, comment comprendre que tout un continent, le roi Afrique, et ça a sommet France Afrique, mais que le Russie pas bien le sommet Russie Afrique. Le président africain peut être un molongo côté mon président français Zoloba, côté mon président russe Zoloba. Est-ce que la mec qui demande plus, il faut subir des sanctions moutois européennes ça? D'abord, il faut l'Union européenne assiéger les lots. Il n'y a aucune information, au moins que n'a s'est trompé, où ils ont confirmé les verbes à sanctions contre la mère Mende, na actuel patron à Aner Inzun. Bazo siéger les lots, ça l'évaluation, si ba relever ba sanction, ba siéger les lots. Ndekonanga arrivé à lobby, azomo na base juridique. Mais écoutez, quand il parle de la base juridique, il veut faire allusion à quoi? Les pays où il y a Europe. Baza ba grand partenaire, ba bailleur de fonds quant à l'évolution en Mokanabiso. Baza ba bailleur de fonds. Bazo pesa rabino mbongo. Oh tongo tonganzela mokwawa. Tala ba fiche ba charaka. Contribuable. Au tel fonds. Au Japon. Au Union européenne. Batongi na plus amino ndakisa. Siège à cour constitutionnel. C'était avec les fonds, il y a l'Union européenne. Il faut que Sony. Par exemple, mon solo qui est na Congo central, péage à Kassangoul. Au moins, on a la latrine, comme il donne de l'Union européenne. Na mbongo péage côte ça la latrine de l'Union européenne. Yo sur moni suko yo mu répondre nga, on oublie que non. Ba latrine ya Congo central péage dont il y a l'Union européenne. Quand ces gens-là vous donnent de l'argent, ça signifie qu'ils vous dominent. Bobo yapé, bozo zo mbongo na bango. Mais quand ils vous parlent de la bonne gouvernance, bonne gestion, non, tu vas pas laisser recevoir. Non, c'est paradoxal. Quand vous avez un bango, bon dit ma, pas ça laisson non, koto tam mabe, koto zam la malam. Comment base juridique? Ba tête ou ba sanctionner bango. Ou baza sous sanction Union européenne, ou baza sous sanction américaine. So tel ba longiwana tout. Baza ba modèle ya démocratie. Ce ne sont pas des modèles à démocratie. Mende, Kalev, toutes les personnes qui ont été sanctionnées. Ce sont des gens qui ont fait du très mal aux Congolais. Sarkozy est modèle de la démocratie. D'où lobby, ces gens-là doivent être sous sanction, sous embargo. Gaï Lelo, ceux qui n'apprennent, qui va lever, et puis je pense pas que vous lever la sanction contre la mer. Le président a plaidé pour ça.
faut le baron, le président a prévu pour ça. Le président a combattu, il avait commis c'était très tôt, il avait commis une grosse bourde. Il a plaidé la sanction. Surtout aussi longtemps que ce n'était pas des sanctions étatiques, mais ils avaient des sanctions individuelles. Ça ne concerne pas l'État. Ils ont accepté Emerson Mnangagwa au Zimbabwe. Les États-Unis ont sanctionné l'État zimbabwéen. Mnangagwa c'était sous Mugabe. Et Mnangagwa pouvait arriver. Il dit non, c'était sous le régime Mugabe, c'est moi qui suis arrivé, mon pays sous embargo, na lingi bo lever ba sanction. Mais les sanctions que Félix Tshisekedi a trouvées, ce ne sont pas des sanctions étatiques. Ça ne concerne pas l'État. Ce sont des sanctions individuelles. D'où il fallait attiquer yango, batona ba subir rigueur ya ba sanction. Oyebi elo o esala la bango. Bande konanga, bande ko bazala sanctionné. Bakona ba difficulté lelo. Lelo même pour bazota mbongo ya pamba, basi mata dollars et commis problème. Pour moi, ces sanctions doivent demeurer. Et puis ça, les gens qui moka, via batu, ils ont sacré, ils ont le rôle de même de bantabaté. Merci. Il y a des choses différentes. Merci. Ils ont biloko yo, mende, kalev, réseau tout ya Kabila wana. Bouya. Emilia ba congolais locaux la banyama. Bouya, merci Nayo. Ndeko Serge Kindomba, monte que tu as sous na tango wana te ko garder ba sanction par exemple, les cambo to bundaka, les cambo ba congolais ba bundaka, les cambo mundela za ko senga, ezaki alternance salami depuis le 24 janvier pacifiquement Félix Tshisekedi à côté na boko Joseph Kabila paix calmement mais ko na week-end na mona ga zaki na kota Congo central kuna osola na ye na bande ka perdre aya otamula tambola mo kumba moto na ye omoteke image wana pona ko batela ngo esengi pe d'un côté ba lever ba sanction na permettre à ce que ba mende ba kalev ba shadari ba nanga ba nyizo ba cité na kati loko ba général olenga batambola calmement ndeko kumu avana no na motuna na yo kaki ndeko Aristote obiye loko moko wa esenga passe na bisoki no binatika ngo bono opinion aliko boma via ba kongomani alobi ke soko moni na mboka individu aleki eta na misolo elingi kolakisa ete faiblesse ya l'État entre ta ye etumbo oyo ngambo ya bundaka ngambo ya Kabila eyali bango bato basali ete ezala fort ezala faible mais ezala na ba individu oyo bali puissant akomasa barrière moko Kabila lolenge bayaka na bango awa na fidèle tango bakoti même Mzee Laurent Désiré tikalaka jamais kozala millionnaire tango aka na fidèle akomeli millionnaire awa tango même ake kofanda na palais de marbre a glissa na carreau ya marbre akweya nani wana Mzee zana ba élément wana oyo nazo biso ali bosolo yali pona kopesa ndeko Aristote tika kopesa ba leso ya mabe bato babomi mboka oyo yali bino bato basali ete lelo yo Kongo ko ya parterre yali bino bato boleki mboka na puissance même yemoko Kabila ti akoma milliardaire Joseph Kabila nyonso to yali makambo azwi yango tango na bokonzi na yemoko kouta na na fidèle ti ya komo ya komi atikala jamais koza millionnaire ko banda na musée na bato nyonso ba accompagner bango do bali na leçon te soga yali mbongo ya mboka te na na makambo etali sanction tango lobi na ngai ndeko nkumu makambo eza sanction contre bato wana yali biloko bosoka ngo na légèreté te ndeko biso to yibe loko bato te mais ali na volonté ya bandeko na biso Aristote balala balamuka to kei manifestation balaïque mars bazui décision ya l'État contre le peuple na nzela ya la police ba ebisi bango ke boko boma population moto ko sa bino loko alite ba betani bato ngai moko na la victime soki na longole lamba na ibe loko motote na finga motote na boma motote policier akobeta nga lobi ono afinga kasadari yoka policier mboka o ali censé akobatela biso population ne bakamoko musu na Saint Joseph yindela biso Félix Tshisekedi à l'époque aza opposant to akana na kati ya paroisse Saint Joseph na Matonge ndeko Martin Fayulu gardien du temple aka na kati ya meswana e yinda libanda na marche de biso na ba policier akoyebisa biso ki ali mibala solo ke bobanga kalisasi de bobima bokoma makambo ko sabino ndeko yali makambo bato basaki na Kabila bali ko mériter yango
Et puis tango bino bolobi que non ndenge ndeko Aristote alobi Union européenne eza na droite ni États-Unis na okakango ali bakabiliste mingi balobakango balobi état na biso ezali souverain ndeko. Bien sûr to ali état souverain ali na monoko. Tango ndeko Yves Buya otiko de moto ko constitutionnel ko bosana te kimbuta millionnaire mais incapable ya kotonga assemblée provinciale Union européenne mudaseni na tongi siège wana assemblée provinciale à Kinshasa. Yé moko asominda ko écouter plus de 7 millions de dollars. Na venir wa Bordeaux kuna na Gombe. Mais incapable ya kotonga et siko yo mosala assemblée provinciale même siko batongi hôtel de ville financement ou toi et pas bapaya opesa ke lisese moko ane bandelo lobi ke soki mwana na mesani ko kende golie pa ba voisin o yo moko na ndako ya yo lamba kate moko musupe voisin roza na monopole wana ko bete botu na moto ebi ke no e pa na biso ero balambite awa na yaka osala nini na yaka kozwa biloko ya kolia c'est normal ata bagangelinga ou be babetinge botu na lina droit kosala nini ya kokanga monoko pona ebi ke suka na yaka kosala nini na kosenga awa ndeko yali eloko bazwa non seulement faut bazwa sanction ya Union européenne non seulement faut bazwa sanction ya États-Unis mais faut aussi kozwa sanction ya peuple pona bato mabe basali biso tango do bakabongo yali ensemble na bandeko katumbi po ba contribuer d'une manière tantôt d'une autre na forme ezake Kabila parrainé bango na ba mafia nyonso basali po bakoma lelo ba bakomi ba puissant millionnaire donc yali eloko sanction na po nanga faut ça nini et demeurer et non seulement surtout na moto a remplacer Kalev na année ali moto moko ali très dangereux soki ali ne eloko yo na kamo mokolo na mona kande ko Félix Tshisekedi kozwa mokolo to ko tcha ordonnance na yo ka ba publier ba bi moto wana Justin oyo moto abandundu wana ba bi ke ye a remplacer ndeko Kalev na lobi mon Dieu moto ayebi secret ndenge ni banyonga ka opposant moto ayebi secret ndenge ni bakoko kanga biso monoko moto ayebi lolenge nini méthode ya kokanga bato pona kobeta biso moto wana ke ko remplacer Kalev c'est que to komona continuité ya makambo babande ko sa biso soki lo balali balamuki balobi ke non ndeko Yves Buya il faut ko nyokola il faut ko sa nini ko nyokola ndeko koloba te makambo bato mosu bazoloba ka bazo kanga motote et comme il est loko ekoloba yali etumbo to bundi des années na Tshisekedi atate kumbaki national depuis Mobutu kino lelo et ali na volonté ya ba individu te ba pesi biso parce que moto a remplacé Kalev na ane na ebiso ke moto wana ali kama kolekana Kalev. Merci Ndeko Serge Kindomba, je crois que la liberté s'arrache, la liberté ne se donne pas. Tout changer thème bala moko tokota na dossier à 920 milliards de francs congolais déposé week-end dernier à niveau assemblée provinciale. Bah député provinciaux normalement na débat bon ça na lelo mais retard administratif ba tindeli ba député provinciaux ba documenté c'est-à-dire document où il y a projet à Ndeko Gentini ba tindeli bango ngote ba kotinda bango je crois lelo na vérifier ba député muso ba kozwa lelo mais moi ba sala ngo lobby ezate ba programmer ngo pour mercredi Ndeko Aristote 920 milliards 920 milliards surtout tchena to ya nonande ça nango 100 millions wana to ya nonande mais population pe lelo en fait l'administration publique pe lelo ba futa marso na to ya nonande te mais so j'ai la taux actuel nga zo to ya bato balabala ya maman a changer à coin et ça là 54 c'est pardon yo kana biso ezali tozo lo bato balabala te même banque ali na to ya ça septande banque azo sala ngo to balabala merci pour la précision na bekiti na baro banque azo sala la to na soko za mbongo afra olingo benda bakobeta ona to bato balabala merci pour la précision je vois que tu référencé za to ya banque centrale Ndeko Aristote gouverneur na lancement ya Kinbo peut to apesa budget ya exercice wana ya plutôt ya service wana Kinbo peut ezaki plus de 300 millions 362 millions maintenant il y a mo représenter projet so que na to na bato musu bazo ba ya ça 100 millions toujours attaque makanisa mais to que na to o ndeko na bito boya balabala même na ba banque et ça va 54 millions pour quelque chose différence wana eza ko zoba batu ezali stratégie moko biso to na maîtrise na ngote ya ko la magie a ko la nini pour la différence est-ce que avec budget wana et qu'on permettre à ce Kinshasa et revêtir sous Europe nango la plus belle ndenge à l'époque. Merci Ndeko Sangon Kumu pour na motuna na yo mais quand même Ndeko Lobelo Komoko il fallait peut-être na revenir là-dessus. Oyi bandeko oyo bazali sanctionné na Union européenne pe na États-Unis d'Amérique bazala ki sanctionné te pour bana ko gérer ba famille na bango
ko gérer ba poche ko gérer banda kuna bango bazalaki au service de l'état congolais en exécution la mission na bango lokola bato ko servir état congolais nde ba sanctionner bango ko luka ko dissocier bango na état congolais ezama problème parce que ils ont commis ça en état en fonction comme batua ya kosa la état donc Lambert justement comme individu mais est-ce que ba acte ba poser qui en comme individu simple comme revêtu d'une qualité officielle. C'est ça le problème. Donc yemo konanda kunenga ko kipe makamle mususu mais tant ça la fonction à ça la mboka mission à ça la yango c'est pourquoi je dis tokende au-delà ya ba vengeance personnelle. Tout le monde a fierté, tout le monde a le coup Mboka. On a sanctionné les Congolais qui étaient au service de l'État congolais par un autre continent. Il y a un dit Kobandalelo Tim Kolasuka n'a jamais d'accord na ba sanction Union européenne et pas ba autorité na biso ezala o biso to koleka o baza en fonction de o bakoya na ngote. Donc ce qui na lobby que ba individu et c'est que basa makasi koleka état c'est un principe général ya mboka ya nation donc surtout que bâtir une nation forte un état fort ba individu avec aux algériens makasi koleka état il faut loin et ezala plus que dominer. Bon dossier à Kinshasa ndengona oyebi ville à Kinshasa ezana statut moko un peu particulier. Ville à Kinshasa ezana visage moko un peu particulier parce que de un a ezali siège à institution. Uzomona ando kuta bambassade des alliés belé awa ando kuta ba représenter l'organisation internationale tout kuta ngo awa. Donc il y a plus intérêt il y a ko travailler ville à Kinshasa na lobita ko tika ba mususu mais ko bemango na dimension moko beaucoup plus particulière parce que zali miroir ya Congo. Ce qui muta uti libanda aingia na Congo akiti c'est la capitale akiti l'aéroport azomona c'est la capitale aleki mamona bosawa aleki na nzela nyoso abi donc c'est ça la capitale. Donc la ville-province de Kinshasa est allée siège à l'institution et mérité accompagnement beaucoup plus appuyé pour les malam. Il y a liboso yango wana. Il y a mi balé ndeko. Au regard de la ville-province à Kinshasa, ndenge makamoza kotala ndenge ezali lelo. Je suis fort convaincu budget wana ezali moke pour na ko relever ba définition so ezali na Kinshasa ndeko nangai. Il suffit kaka otambola oza kinwa totambolaka tolekaka na ba veni tozaka na ba cité on se rend compte que la ville de Kinshasa a besoin beaucoup plus de budget conséquent et beaucoup plus agressif même pour à ça na lingi tendeko c'est là na lingi tendeko Kindomba na ndeko buya ba rappelenga que naza muto a peu perdre ya ba pekisanga na réfléchir parce que naza muto a peu perdre non naza muto a peu perdre c'est vrai j'assume jusqu'au bout mais on a que réfléchir par rapport à ville ya Kinshasa. Donc il faut un budget beaucoup plus conséquent et de trois makambu ya to oyo zoloba to ndeko na ngai il ne revient pas à un gouverneur il ne revient pas à voilà ce que j'allais il ne revient pas à un individu de fixer un taux de son choix non c'est il y a les textes il y a la banque centrale il y a la ligne où ils allaient déjà fixer aux akopé ça to ya moko na moko naza koyoka ba député monsieur l'assemblée provinciale bazo zo musolo na to moko boy non ezalaka te ça dit qu'il faut pas ça l'enquête ba différence wana nena zorango ça dit que différence entre to o bazo foutera bango na to officiel différence est kene wapi donc il faut koyeba donc nazongela nazongela na ngana loba ba député bo fungola miso mena ko loba ngote ba député bo fungola miso bino bosi ba jipa mikolo bota pala ngota niveau pepata na yo wala penza bo limbisanga na ko jamais ko loba ngo ndeko Kindomba na obuya na ozonge pande Kindomba ebi presse mo yo bongisa biso image ya pomba yo bongisa na Kianza wana Kinshasa komona budget wana mais totali mbula ndenge za kobeta mais so zwika ata gestion ba catastrophe naturelle na budget na moni ke sila nangwa de konkumu obi tango bolobi moto eko présenter budget ngobila aza mercredi dans l'assemblée provinciale président assemblée tobi lolenge nini koleka na kata assemblée wana kuna ngobila kana collectif mo babenga ka 29 députés o ba memaye motako koloba te biloko wana to kota dossier ba assemblée provinciale sous élément ya confiance pour tout moni ba gouverneur belé azali na ba confiance mais ndeko nangai il faut jamais kokote na assemblée wana chango ndongo lobi soko ko chango 120 milliards soko ko chango 100 milliards 100 millions de dollars pour na ville ya Kinshasa to chango
mais nayebi ke na ensemble wana na badepute wana ekosala nini ekoleka mpo moto akokozala contraire nango yali te mais kende nanu na eloko yali motuna tuna ni bana Kinshasa baresi financier oyo ekoki kosala ke maximiser recette ndenge tota koloba na makambo FMI ya lobby nde problème kokoso toali nango yango wana bato bakoki komobiliser recette po esala ete budget wana ezala ya malunga ezala ya solo ya leloko otengo bila nango na monoko tango bino boali koloba makambo ya budget ya 100 milliards pona Kinshasa mais ali na moto moko awa 100 millions pardon et ali na moto moko a Bedasou ali na nyongo ville ya Kinshasa ya 45 millions de dollars la moitié ya ville ya Kinshasa oyo nali koloba no ali bosolo moto wana ali awa na oti komona un musicien moko atika déjà musique na makamba musique akate na kendaki fête moko de 18h ti 23h esika na longwe batika kobeta musique ajibe mpiana te na yoki babeti ba wera babeti ba kofi batonyo sona ba fali na tikali ko katesika babeti musique ajibe na moni asesi concert atindi be invitation ba lokase ba bato baye moto wana oliazwa misolo na biso ya Kinshasa azongisa yango pe tonga banzela akeko bambaka yango lokwa bapesa ke lokase invitation akeko sani ko bwakela ka musicien nde konkumo yali nzela malamu te tant que moto wana Bedasou na liko protéger Godempo ya kota na cop ensemble na Junior Lembalemba bango bato bamema moto amema ye pa Godempo Junior Lembalemba ali wana rapporter na ye po na kota lisalo elema makambo ko prouver makambo ko na ebiso tango moni Godempo amemi musulman na kati église ye ko chrétien c'est pas un problème c'est pas un amemi na église o yazo ndimisa bato Yesu comme mokonzi pe mobikisi entre temps moto wana afandi wana kwaka na makambo wana te au présenté na miso ba fidèle alobi ke yeyo akosesa la bino cortège na tsuka mayangani boko sepa na mbongo wa musulman entre tel limi na ténèbres sakani ebala na kate ye wana komona ye lisusu musicien atika musique soka bengi apesi ba invitation ba lokasa tango akoya ko répondre na ba fête ya sesa ka ba soirée na yale ye wana ke susu abambi mbongo kuna entre tel Kinshasa zo réclamer 45 millions na ye na makambo etali 100 millions ali kolobande kona ngai yali eloko bana Kinshasa faut pas kolikia nango budget wana ekosala eloko te kozana na bénéfice na biso problème eutu wapi na ba régie financier na biso ya Kinshasa tala motongo bila ke ko placer kuna Rita Bola ye moko ayebi te soko botu na définition ya DGRK ayebi te soko lobotu na ye makambo nini ekosala wa ayebi te akobanda wapi akosuka wapi ndeko soko ayebi te na lobelo vérité nkumu Vineto bana Kinshasa to aliko futa o basengi biso 2018 2019 boye bango ke mbongo wana kimbute sa teka Vineto wana kala e ali na libanais moko alia wali kozwa misolo na ye bateka Vineto 2018 2019 2020 tuna baza DGRK yango moni na DGRK Rita tango akine bandeli ndeko na ngai ali capital soki sawa ayebisaki baza lobike non ko futa bino banyongo na bino nyonso ndeko Rahula tikaki ben paiement na bino tango akomi na bokonza eko comprendre que circuit ndenge ya liboe libano efazwa misolo na ya Vineto to ali kotekela ye ngai pe na kozwa mwa part na ngai ya commission ngobila déjà zuyo ya ye ensemble kuna ali ya kokufa po moto ko contrôler be ko interpeller Rita Bola kuna ali te bango nyonso tu bali na libenga ngobila nini esengeli faut que ça il faut ko mema yango abisi bazan DGRK ke nali na misolo na kofuta bino te oki makambo ya kina Raoul ya makambo etalinga ite bazan balobi bon soko ko futa biso 4 mois ya Raoul te ndeko ya litre capital mais pesa biso ata 2 mois oyo sali bando fandi awa na bokonti tozozo li futi te abito ali na mbongo ta ko futa donc pona ko ebisa bana Kinshasa soki ya solo to akina ba députés provinciaux o baki na bolingo na bino baki na souci ya changement ya Kinshasa na ndenge tolela kia wana kimbuta des années tokanisa ki lokwa tokwe kozwa chance na assemblée provinciale et puis kozwa Godempo tokanisa ke bokese nego kozala entre ye na Ntingi to eko comprendre que le contraire il a zali plus que même Ntingi il voit que son intérêt à lui amoni que Ntingi atonga ki Ntingi asomba ke bongonga na ye pona fanda kaka na le kaka bona tonga te na somba te donc tokwe koliki na budget wana te budget wana ekozala na bénéfice te ya Kinshasa pona nini pona ba régie financier de jeux kotisa kambongo na Kinshasa ba recette ba liko sala bana Kinshasa boko bénéficier nango te soki aliko kota na mabenga ya ba individu. Merci Ndeko Serge Kindom. Il semblerait que déjà DGRK baza au moins à 5 mois
d'un paiement, il semblerait. ezali ya solo pa isambe nazo biso makamba solo na lancer même mondenge awa na ebisa kiki tabola olia lobaka bengaka bapandisa ngo mosusu aya plateau yango ta ndeko nanga oyebi ndeko Aristote obielo komoko ali très capital même bango na babougumestre na badépute bayaka débat batika bango bakoma soko komi mandataire komi ministre ko ali sous débat non ozo sala te ko gérer boutique na yo ozo gérer mwasi non merci ndeko Serge ozo gérer via ba congolais soki batangi bo olia ko kende justice ndenge bozo lukaka yaka na noa na plateau lobi bon ndeko Kindomba oyo zo lobanga na li na bosolo na lingi na prouver yo oye ndoko bakisolo belema ba agent désert bali ko futa matin mwansu wana boya merci ndeko ali na misolo te entre ta bazui misolo afine to bakaboli na libane wana merci ndeko Kindomba to pense je crois que tu as na kati ya dossier à budget à ville province à Kinshasa déjà si ma régie financière pour la mobilisation à recette na ville à Kinshasa mais ngana osenga na bakambi déjà na fait il y a service au bazar au salaire contrôle il y a paiement à venir so bosisi boye bisa na population kinoise na autant service au sali to côté ici autant ta la répartition ngo salami boye et ça aussi l'une des façons ya transparence na niveau ya gestion boye bisa kaka na population kinoise vous allez au moment la bobomba te po mbongo ya déjà ka za mbongo ya mutu moko te ezali mbongo ya ville province ya Kinshasa héritage ya mutu te peut-être ba tekena ba umba ko bele ya bango mena ndenge makambo koma héritage ya mutu moko te to soki sa dossier ya mboto zo élément moko na régie buya différence dans ya to wana niveau ya budget ya province et ko poser problème à kasi pour la réalisation la mobilisation ba recette ndeko kumu makambo ndeko Kindomba to lo bana énergie wa obiki nganzo tuza moi santé za moi kokoso mais tambo bengaki ngai na salika moi effort na ya pasifuna na sona ba kongomani makambo ya mboka malheur ya Kinshasa kombo nango Gentini Ngobila mpaka comment ça motoyo azuta yumbi kuna azui milimu ne ayumbi ya distraction ya mauvaise gestion ya tuerie azumi la biso na kati ya ville ya Kinshasa ya lokuta comment yo gouverneur à ville soki ezaki musaba pandisango te gouverneur o Gentini Ngobila lelo ba débat député assemblée provinciale wana balinga débattre loi ya budget balingo débattre budget comment yo Gentini Ngobila ozoko ko déposer projet à budget rapport sur la reddition des comptes il y a exercice passé au PC en assemblée provinciale pour na ba député ba été que na exercice passé budgétaire to dépenser autant a PC en ba député azu budget des personnes au vendredi pour na yé faut ka vendredi pour égal na lombango ad bob ba député pour na ba yebate combien c'est pour la répartition à budget nyonso wana ba jeune na ya mesa ko salaka na papa oyo soki pasteur soit disant pasteur gentil soki Godin Poi ba député pasteur soit disant église de soki image de terrain ça on a dit soki 5 mundimi on église un nombre pas dit wana izaka kabanzungu kaka wala kaka makele belé ba député ba télémeli yango yo le relevé le mot très important azo ba budget là eza 100 millions 920 milliards les taux officiels ils a 17 yo comment redéposer budget na taux ya nonande dépose les taux na taux officiel le budget na yo na taux officiel ba na taux officiel combien est-ce que ça va coûter à la ville les 100 milliards na yo soki 920 milliards ni wana na taux ya 16 17 nous sommes dans les 54 millions na taux à 92 et à 100 millions dis-moi quel est le taux officiel déposer budget dans le taux officiel pour pas passer la dispatcher ma makambo ba que non ton na yo eza autant ba benganga go arnaque donc arnaque assemblée nationale eza arnaque yo bité Ngobila za maître aza maître Ngobila est pire que Kimbuta bon il est pire que Kimbuta Ngobila pire que Kimbuta dans le lobo comme la Kimbuta azui DGRK eza structure ya recette à ville à Kinshasa à cause de moi la choix soki Rita Bola
eloko ayebi kaka na vie kaka babanga so na diplôme soki ya ILB nga bibadi nga asala lokasa moko bato babenge ngai yo madame wana aza na diplôme soki na université ILB. Je dis Rita Bolo bafere bayembanga soki Rita Bolo mwana mabe azwi tautaka de la poto yo soja tika bakabwana bazuye kuna na yumbi soki na yumbi kuna pona ba liaison na Jatini Gobila ba memie koto malamo awa gérer DGRK mais qui na DGRK est comment à plus de 20 départements ba impayement est grave ba on a 5 mois d'impayement. Moi sur l'habité comment ça s'en sortir ba vieux ba oteka ba vignette awa ils ont vignette ba teka cha suki muta oyebi que procureur a convoqué Rita Bolo problème ba vignette azoki maka invitation procureur. C'est pour dire quoi? C'est pour dire quoi? Jatini Ngobila na moto na Rita Bolo na ba budget ne wana bana Congo bana Kinshasa batika ko espérer. Merci. Dans eloko bon très capital. Jatini Ngobila déposé budget à 100 millions de dollars. Sur 100 millions badouti zakaka. Kin Mopeto na ye kuna na bala lobaki la pour la financement là ils a 360 millions. Mais papa, comment ils ont déposé budget à ville à hauteur il y a 100 millions? Kin Mopeto ils ont qu'elle a 362 millions. Mais ça ils a bouzoberi. Merci. Bouzoberi. Merci Tozwa. Bouzoberi. Budget à ville 100 millions. Bouya. Kin Mopeto 360 millions. Merci Yves Bouya. Merci Toko Lukato. Ezali arnaque. Toke na on a régie. Tozwa quelques vidéos. Total là. Je sais pas vidéo les a prêté mais total là on mokola le mais total na nos vidéos pour oyebukana ki na niveau ya outil lemba supposons kende ni na niveau ya 15 ndenge bande baza ko sala yango bozo ba sona ba mais poser la biso pe mbala moko ndeko na ba hydroélectrique na ye ne bato ba mona makamune za ko sala tokozonga po na lemba dossier ya ba sinistre za ko poser problème chef d'état le kaki na mbulo ebetaki na je crois le 12 novembre le 12 ou le 17 après ça ki bande kwa na mbongo na simata makenda tikela ya bango 7 millions de francs congolais mais je sais en mbongo wana lelo etikali problème tout à nos vidéos bongo tozonga. OK. So comme pour la population. OK. Population c'est. Il faut que des beaucoup mais ça va y kana. Pour na ba créer moi forme ko boye. Pour na aider baba na classe va ba lekaka. Pour boye. Moi bon ça me salaire. Ah OK. Donc si vous pour le moment dès ba bazo sala sope bato bazo leka ils ont permettre bango ba sa pinjate. Donc il faut dans normalement ba kanga chantier. So ba sili sinde bato bazoni. Donc il faut créer ba créer avec ozana nzela pour ya mabaya beaucoup de gens na botala. Voilà. Même beaucoup na batie pour moi pour bato leka pour batika bango libre. Très bien. Ça va, il y a un état génie militaire dans ça. Papa Israël n'ongo combien va vraiment te sepeli. OK. Musalo bazo saleza ya biso ba congolais tozo sepela na musalo. Mais eloko moko ka inquiétude ye ya muke yango yo. Ya mukete ya munene. Non. Ya munene. Problème munene ezalaka te. Problème nyonso to bato ba solution c'est que ezaka ya muke. Alors ko kango ba kangi biso boyo to minute na kati aquarium. Biso ba toza awa. Plus de 30 maisons opérationnelles commerciales eza bloqué. Alors tozo senga nini batike la biso nzela boye toleka kana biso ndenge basali saut de mouton bauti kokangata entrée moko te ou sortie moko ke babouche yango te eza vraiment poelele moto azoleka na ye na malembe oyo mpe aza na activité na ye azosala mpe malembe ndenge wana. Alors tozomona difficulté makasi neti biso oyo nyonso ozomona eza bapompe funèbre baboutique bapharmacie bloqué tozosala ata eloko moko te toyebi te mokolo nini kosala toyebaki mokolo ebandaki mais mokolo kosila toyebi te. C'est pour cela tosengi na bakonzi bafongola biso nzela oyo basala ndenge basali saut de mouton egene eloko moko te. Donc tozole kaka na sens wana situation tozala ngo eza nini kosala musala eza mabe te eza pour l'intérêt na biso po ekoyaki mais mabe ezali avant kobanda musala faut kozwa ba mesure préventive bugumetre ya lemba na ya ngaba
bazwi bamesure wana te yango batie bato na situation ya précarité moya kolekeza te bana ya lemba mingi batangaka na ngaba bana ngaba mingi batangaka na lemba wende matete marché mingi esalema boye soki moto tomonaki baosala mosala na katikati batie tol bango baveni ezali oyo ekati ti lemba aveni ezali elongwe ngaba ekei ti lemba il suffit kotia bapont oyo permettre traverser nos... Pour répondre à un besoin que l'ingénieur Kalunga Bamania, en collaboration avec un groupe d'ingénieurs allemands, ont mis sur pied une série de turbines spéciales pour faciliter l'accès à l'électricité dans des zones rurales. Ces turbines moins coûteuses, rapides dans le montage, l'installation, mais aussi dans la distribution. Ces 3 étapes peuvent être faites dans moins d'une semaine. Ces petites hydrauliques permettront à la République démocratique du Congo d'oublier un peu le grand Inga et ses coupures intempestives. Le temps de parler de grandes centrales est largement révolu. Il est temps de parler de petites centrales et de desservir l'arrière-pays dans tous les recoins avec des projets moins coûtés et un temps de travail très réduit. N'est-ce pas que l'électricité constitue un élément clé pour le développement d'un pays? Et comment pouvons-nous penser développer la RDC si plus de 80% de notre pays n'est pas électrifié? Alors, soutenons l'installation de ces turbines spéciales dans chaque zone rurale pour apporter les moteurs de développement à ces poumons d'Afrique qui est la République démocratique du Congo. Merci précieux Mouyoko, merci na bandeko so basala ngambo ya régie. Élément na botali ya liboso ezali na niveau ya lemba super zoke na ngaba nzelo ezalaka na po wana ebukanaki génie militaire moto asala ngo bravo na génie militaire musala basala makasi bazosenga na bourgmestre ya ngaba na ya lemba bakuta na basola pour permettre na bango basola na ba famille za proche wana permettre na bango ba créer voie moko boye ici de secours moko bandeko baleka ka batika bango moins de mois ndenge baloba kosala mosala na makasi na ndenge esengeli ole ya kogarde loko na menangi tozwa po ya suka dossier assemblée provinciale plutôt assemblée provinciale dans l'ensemble moi désordre moko ezali bandeko bavotaki badéputé provinciaux bavotaki bagouverneur mais après quelques temps balukeli bagouverneur wana qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ezali souci de bien faire? Est-ce que ezali égoïsme na part ya badéputé provinciaux to ezali gourmandisme balingi bango bazwa ebele peuple azwa eloko te? La plupart de l'Assemblée provinciale lelo oyo bazako bwaka ba gouverneur ebele bakomi babengane kuna ayeko bata manakisa mais na Congo central à tout matubwana azako kamba soko landi ba medio ko asali message par rapport à likamo ekomele bande kuna à tout matubwana azako kanga ye kamba azako kamba province. Pourquoi? Il a été éjecté dans l'Assemblée provinciale mais il garde maboko nyonso ya pouvoir. Pourquoi ça? Qui est derrière à tout? Qui est derrière Matusila? Bangwande bazo ndongwana ndeko Aristote. Non zong ça. Bon lo bango lo ban. Nangine sabandeko balandi biso ta musuba to mususu babaka bio bino bali contre ngobila to ali contre ngobila te to ali na problème personnel na yete. Yali bo solo yeba yango tango lo assemblée provinciale neta na Kinshasa contrôle parlementaire ekufa. Merci c'est. Motago ko ça contrôle. Seconde non zong ça ngobila alite awa na Kinshasa. Ba to comprendre que ba problème ndeko Aristote. Makambo za oleka na ba province tout à partir de Congo central mais les a aussi na Sankuru to moni pe ndeko nani oyo babwaki kuna chopwa Ituri ndeko bamanisa babwaki tozomona makambo za province mo ebele. Est-ce que ça idée de bien faire ou bien ça juste ba député professeur balingi balia ko la population? Bon ndeko omoni makambo zo le kana ba province na biso lelo ba assemblée provinciale lelo eza matière à réflexion. Il faut de réfléchir profondément ce qui ba assemblée provinciale baza na logique il y a qu'à faire développer la province na bango, participer na développement de la province na bango. Si le plan légal constitutionnel, c'est vrai, assemblée provinciale et Sengeli va contrôler exécutif provincial, va contrôler Ango. Ça c'est légal et yebani. Mais on se pose maintenant la question si et seulement si basant la même vision. Il y a un sérieux problème qui se pose aujourd'hui. Ndeko. Avant kinina musika kuna na loba. J'ai toujours un problème avec Ndeko
kinanga kindomba babiloko bela lobaka na tuna soka za na ba preuve za na ba document ou soit ezara par révélation ezara fiction azu prophétie amini ko lobaka na ba te soki ba biloko bela lobaka soka za pena na ba document nango parce que na mona te na document moko bona ko fouiller tala na mona te yango j'ai du mal parfois là que na profondeur mikolo ko na ko bando peso lokasa bando tambo j'ai du mal souvent là que na profondeur na ba réflexion parce que aya na ba document ezala là nda ko là Jatilingo Bila donc c'est ça le point avec qui ba document ça raté donc l'assemblée provinciale mon frère hier biso na 2011 tant que tu modifier la constitution on l'a détourné combien de tours il y a pas que ça tu renforcer qui pouvoir la président de la République au cas où il y a une crise dans la province, au cas où il y a un problème dans la province, que le chef de l'État a la capacité, il y a qu'à révoquer, il y a qu'à sanctionner le gouverneur. Tout le monde a baindé. Comme ça, il y a un gouverneur général. Tout le monde a baindé. Il a été révoqué par le chef de l'État, Joseph Kabila à l'époque. Parce que le problème dans la province, désordre que la province et ça freiner le développement il y a Congo c'est pourquoi va renforcer qui pouvoir au attendre ça en 2011 le temps comment est-ce que la province va gérer ce que va Congo central négo règlement intérieur et boité qui va délocaliser plénière bamanisa akoya qui plénière sama qui na balabala bamanisa tinda qui va policier ba kangi assemblée provinciale babimba tout ça donc à tout azako gouverner par défi. FCC, basti va retirer confiance comme partenaire naïe. Merci. Donc, ça par défi, donc, il a dû se engager province par les gars se retirer à tika province na Kimia. Nego Bouya to suki ça kako fodi za kata ba sabe provincial lelo mais ka Congo central oyo a tout déchu à tout gouverne. Force wana zo zango wapi. Et est-ce que ba député provincial ba ça souci à ko bongsa province ta bango to gourmandie. Les problèmes il y a tout c'est quoi? À tout à les soutiens, il y a cash. D'où au moment qui dernier conseil des ministres, bazo qui a acté une déchéance à tout. Plutôt irrégularité. Bazo qui a acté une déchéance naïe. Il a des problèmes des cash. Deuxième révélation, on a confirmé, mais selon ma discrétion et belé, à tout adhéré à UNC. Donc, ce qu'on adhéré à UNC. À Zuika, il y a UNC. Problème, ça cash, cash, à comme le système, Yako. Débauché net le président de la République a aboyé non président Félix je sais pas il pas aboyé quitter mais barom na schéma wana à toi la carte il y a UNC je confirme pas ce sont plusieurs indiscrétions deux homonies à zoko telmara ngui le rôle elembe mobali il y a homonies des autres seuls makuna na Congo central à tout à les plapou et les soutiens de cash quand FCC est à prendre yango FCC est activa qui machine contre y merci et l'autre besoin de résoudre avec Kinshasa pour mobiliser quand on voit un type le col Abed Achour qui doit à la ville 30 millions de dollars au lieu Azorambo à la ville Azoro Panza pas musicien oyo assis la coûte merci Azoro loupé mbaté merci topé ça qui doit mal godem pour y ala na Abed Achour wana bon il faut la ville à récupérer yango merci pour la ville à Kinshasa là on peut ba musicien oyo ba comment faire carrière lo ba jibe piano merci attention pour moi na jibe piano ndeko Serge Kindo ba to suki ça makambo de la province lelo explication za de s'encourage na problème bobi il tout reste na problème ouais biso ba Jean Olo mami gouverneur a kenaki déjà à tout yo sous pas problème est-ce que ba député provincial il kanisa bongisa ou bien baza o senga mingi le kwa na Kinshasa par exemple ba tumsu ba so ba bazui ba jeep ba occuper meza makambo te kanisa ndeko ngide yanola ndeko Aristote pona sukisa koyebisa ye o tolobaka twali bato tofuyaka information tokoki kokosela ngobila makambo te ngobila ali na misolo ebele koleka ngai ali na pouvoir ali na balolenge ebele oyo ya koki koposede ya kointimide nga me ti tozwa bokasi toagisaka sous l'esprit ya Tshisekedi wa Mulumba ekumbaki national yali po toyebi ke ata kotyenga na boloko ndenge kodempoi acha moko wa bero vivant Mike Mukebai na boloko nesika pasi tango akobima akoloba ndenge penga na ali awa do tozoba yali bosolo pona koyebi sopo evane akoma contrôle parlementaire na Kinshasa exista kalisute concernant makambo balobi somo yaki nango ali boso comme budget
tche sili na waye koya nango moto ko contrôler ngo aza depuis tango koya na assemblée provinciale à Kinshasa yeba ete ba député ba kondima ngo lokwa bandimaka na église. Alléluia, amen. Moto akoloba le contraire kuna na assemblée wana alite. Donc faut ko bisa bana Kinshasa boliki ate na assemblée provinciale à Kinshasa na ye na makambo etali ya tout ndeko na ngai nazo senga kaka loko ba bengi bon sens ya tout. Et puis na ba pareil à tout parce que PPRD a présenté comme Bachimbachi lokola Sadari na Nemi balinga comme Bachimbachi te candidat na bango ya kanani ya tout. Donc bango nde bato fo ba mema mikumbo ya koyebisa moto na bango ye moko ala ne loko yo babengi kibomoto a démissionné a dit Kango Aristote, merci. C'est ce que kondima bo soto a modèle wala te parce que azalaka wana azale loko moko te pona ba Congo ya Congo central et bongo lelo. Merci Nabino bande ko bendi boye bake mikolo nyoso to kanisa kabino ngaza pa mba congolais oh je crois que na ba invité na ngai to kanisa kabino situation na bino ça na biso passe. Moi je ne pense pas que tu ko se permettre ba folie mususu aussi longtemps ba bazo kufa na Beni République démocratique du Congo Kinshasa République démocratique du Congo so ki Beni ba makeleza rotanga to ba lokwa biso na Kinshasa makeleza rotanga. Merci Nabino bana boso na politique officielle lelo de tokutani mbalasi. Investir pour le développement, c'est notre aspiration la plus noble. Puisque l'imprévu fera toujours partie de notre quotidien, comment se développer en préservant ce que nous avons déjà? Depuis plus de 50 ans, en République démocratique du Congo, la sécurisation de nos biens a toujours été garantie par la Société nationale d'assurance. La SONAS nous tient la main, nous soutient, nous protège, nous sécurise, nous conseille et nous rassure. Avec un réseau de plus de 80 agences couvrant l'ensemble du territoire national, et grâce à l'expertise avérée de ses équipes, la SONAS sera toujours notre partenaire local le plus fiable pour la couverture de nos véhicules, nos voyages, les cas d'incendie, les risques sur les chantiers de construction et bien plus. SONAS, leader des assurances en République démocratique du Congo. Le seul quinoa a revêtu de sa belle robe ce samedi 23 novembre 2019 car c'était l'inauguration de la boutique d'habillement Filsino Graffiti à Kinshasa en plein Gombe sur l'immeuble Waikiki. Après l'entrée du désormais mentor de l'Empire Filsino Graffiti, lui c'est Josué Mukangu, la cérémonie d'ouverture a débuté par les témoignages des grosses peintures de l'habillement en République démocratique du Congo. Sans plus tarder, je vous dirai tout simplement que ce petit gars ici, qui est devenu aujourd'hui grand messier, je l'ai connu depuis un temps. Il m'a toujours parlé, il me parlait en me disant, Papa José, je finirai un jour pour réaliser ce que votre génération n'a jamais fait. Je connais fils depuis un moment. Vraiment, je suis ébloui par ce qu'il fait à ces jours. J'ai visité ce magasin à Lubumbashi, ainsi qu'il m'a parlé de l'épanchement un peu partout. J'aime la mode. Je consacre tout mon temps pour la mode. Mais ce que je vais faire ici, vraiment, il mérite